ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiando qui TV Identité à Bundesco, Maman Bino la Cabino Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino Bafri Makasi, Nabanda Kunabino, partout aux alignes na Lobaka, Nzambalola, Apambo la Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masole, Irène Masiando qui Identité, ya Bundes, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisa Kabande Konyon, Sobazolanda Biso partout, ba oh na nous ba sabona na sitioté, beau s'abonner, s'abonner au site ya Maman Abino. Bandeko déjà beau s'abonner, beau partager parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To sa la ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Raison na biso la musala to yaka pona ko sambwisa batute to yaka pe pona ko finga batute to yaka nde pona ko sunga batu na suite ya vie parce que mokili eza na ba réalité nango tobetaka kaka masolo o esala makana bo moya batu. Ce qui to yaka nango na réseaux sociaux to tanga ba komba batute parce que to za na raison moko to ngara to sungana likambo aussi komela ndeko oyo nasala attention nga pe na venir ekomela ngai te bamurena bamureze nazo pesa beti la patronne ba bisou balobi mwa so aleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwa so amebla 22 ndako na Versace sponsor na nga balobi umela beti la patronne na pesi merci na Fatou Sene la sénégalaise balobi kolo boutique Fils Fashion kolata kitoko bageni ya kano ezali ba soutien ya qualité ba fantaisie ya kitoko balobi soko ke Kinshasa ko hésiter te luka boutique balobi Fils Fashion bateka kapé en ligne oza partout olingo somba geni poli bomwe kita ko hésiter te ezala mobali topé mwasi benga Fatou Sene la sénégalaise logo na eza na kati ya émission nyonso totiaka logo na bango wana ndenge moko pe na tiaka logo ya mama Cornelia Lunta di la mwana télé si mwasi tata na kati ya Bundesco balobi boutique Robot kolata kitoko eza wana tobosani te Grasslight cosmétique base balobi nani na papakola Grasslight cosmétique te abenga biso balobi makamba bien ezali ba savon noir et coty ndeko nanga benga obongisa katikati ya makolo obongisa nzoto bambume bimaka na nzoto soko pakola ba produit benga oya kozwa solution balobi Grasslight cosmétique unique na jarne awa irataka te pa ya mama Cornelia bamurena bamureze na bosante kopesa merci na restaurant balobi Sipe Aubergne kano na ndenga mukete chez mama Sylvie Monzaka en direct de Kinshasa balobi mwana poto ke Kinshasa ozoluka cadre kitoko ya propre ya kokomela contacter biso ta na bimission na biso logo eza wana numéro ya téléphone ezali lekepa ya mama Sylvie Monzaka ekosala vraiment bien makasi wana eza restaurant ya ba boss wana to bengisi ya Willy Musheni le vrai code mboka aleka na restaurant Sipe Aubergne ekosala biso bien makasi bamurena bamureze mama Irène
Masiendo ki ayaka boye lisolo na ekobetela bino bato bolandaka biso ezali pasi ezali mawa ezali rando ya bafamille ndeko na biso ya mobali aza na France mama Irene nalandaka masolo na yo parce que nasalaka te nazalaka na ndako depuis 2021 ti lelo nakota ndako nasalaka susu te vi nanga na poto ebeba nakoma kovanda boye nakoma kodépendre kaka na mwasi banani babebisi vi nanga mama Irene nazolanda mikolo mingi ozopesa bandeko baconseil oui nzambe alola apambola okolemba te pesaka baconseil bato bazolanda bazopartage nzambe mpe akopambola bango tie kokomela ndeko moko akosesulage ndenge ngai mpe ndeko moko alandaka atindelaka biso lia na yo lelo mpe tokoma mpe kolanda yo mama Irene nakota ndako bakatanga likolo naza na problème ya sucre diabète etungisaka nga mais avant bakatanga likolo mama Irene ezalaki nini nakendaka Congo mama Irene na 2020 ntango nake Congo ndeko na nga mwasi naza na problème moko tobotami na famille toza 5 nga naza mwana liboso grand frère liboso na baleki 4 mama Irene bandeko na nga nyonso balingaka nga te balobisaka nga te bana bango pe mususu babota na yebi bango te mama Irene toza na rando na famille eloko toyelaka eyebanaka te babanda kolinga nga te banda mama abiso azala na bomoi ti mama na biso akufa nga naza na poto nga na bandeko na nga toyokanaka te mais lokola yaya avant dernier na biso akotaka na bapays moko Afrika nde koluka nzela poto mama Irene na edaka ye abunda na bakisa bambongo na edaka ye makasi la se retrouva na kati ya Canada malgré tout na eda ya benga akoma na Canada balobisaka peka ngai te mama Irene eloko na ekobeta lisola famille na nga balobisaka ngai te nakoma lokola na bota banga moko bango 4 kenyoso balingaka ngai te mama Irene na tuna pauvre matanga azalaki na bomoi bano babundisa nga boezaki eloko nini mama lobi ayebi te maza opesaka conseil bozalaka bien nga si na koli mama Irene so nesu balingaka ngai te balingaka ngai te bandeko na nga propre yango nazo ebiso moto za na rando na bafamille landa lisolo soki bazolinga o te pa ya moto yo pe faut ça l'effort otika kolinga et vie na ba réalité mama banda bande kolinga te menga nazo forcer na zana ba onkaka bien mama Irene ko kende Kinshasa na 2021 tant on a koma ki Kinshasa mama Irene malgré tout bande ko na balinga ngai te mais nazaki na contact na mwana ya petite sœur na azala awa na France petite sœur na azala na France atika mwana grande fille 22 ans na Kinshasa mwana ba sente abuta azana koko na biso azaki na 9 mwana maboko sironga na kenda Kinshasa mama Irene petite sœur aza na France alobisa ngate to kuta na apeti mais toza na kati ya Paris mama Irene tant na Kinshasa mwana mwasi abenga kinga tonton na yo koza na Kinshasa boye na boye problème te po bana ndenge tolobaka so toza na problème eza ya biso eza ya bana te mama Irene yambaki mwana na ayaki kotala nga na flat iska nazalaki retour ya mwana na après 2 jours na ndeko mikusa na makolo bamure zibolanda natikalaki pe kaka na 4 jours pona zonga na nga poto mama Irene tant na bandiko ka mikusa na makolo nazo préparer voyage na zonga na esi madame makolo na nga mikusa nazo comprendre teza pona ni madame tabisa olingo simba mbongo to seki mama Irene 2 jours pona zonga pota moko ebiminga na likolo naza muto na bilaka déjà diabète mama Irene nazonga na potana na poto mama Irene pota wana e compliquer nga vie pona mindele ezali diabète muto salinga bongo mama Irene nazuba tonga la sali nyonso pota izostilate lokolo koma ekopolanga na sel na pota wana 6 mois ya pasi mama Irene pota so monya e pe sa forme ya mbasu mais moi nanga zoloba toujours pota o eza pota diabète te pota o eza pota ya mbasu mama idenyabi o eza mbasu babwakeli na Congo mama Irene ande koyoka mwasi nanga te pote komaki grave tina komaki na niveau na poto bakati nga likolo leka geno mama Irene vi nanga ebeba na koma na ndaku na sala kate banda bakatanga likolo vi nanga ekoma na pasi vi ke nazaki muta diabète ebimiselanga ba maladie ebemela soko moninga aspect physique na ande na oswana ondima teke na zana poto lokola pe na tsaki souci mingi vi vraiment ebeba c'est Irene na koma kovanda kana ndako madame akendaka musala na tala ka bakati nga likolo na âge ya 49 ans nde na oti kokata likolo meka na kata likolo na zaki jeune depuis 2021 bakata nga likolo nazo sala 54 parce que tokomi na 2025 mama Irene nazana ndaku na bimaka susu te vie beba moi ça bande kolia na débit moi ça côté esprit moi ça nga lela côté 50 ans moi ça albina na chouette fona za la forte mama lelo azana âge 50 ans azoluka vie pona ngana bana moi na liboso sia koli tozo vivre ka bongo na ngulu mama Irene eloko na bengi po ebisa bandeko to banga nzambe bato bazaka na langage ke oza na problème na mutu makamba mikolo etali bana te mama Irene soki mutu alingaka o te kotikele bana na yo te po bana no baza yo eloko nga pe na loba tu baza bongo na mutu ngani balobanaka te mais bana nina bana mutu wana balianaka bamelaka bakamarade batanaka na bandako eza en sens te nga penza na yebisaka nzambe na ndimi na mema lisumu nga soki olinga nga te olobisa nga te bana nga baoza pembeni te okito mata nga na
na bongo nga irani fu boye banga na za hypocrite nga ba jeza ke mutu mo asona na mutu balobana raté mais bana bango baza ba camarade a trouver yango eza normal te bango baza na bango bana te baza bana mikie yaya satana ko bongo na ba forme nyonso nga soko linga nga te olubisa nga te no bana nga na yesu bango ki mamo alinga nga te ba ko yeba pe bana obanga yo nga na za bongo bo comprendre nga na lobaka na bino vérité mama irani nga ba conseil ba to kaka bolobana nga te na baleki na yo bokotisa bana makambo te bango bayinaki bana nga menga na zayi kusala fort loko anoko na pusa na pembe na bana lo na zobeta lisolo mwana mwasi na kutaki na age 22 ans basentaka azwaka mobali abala mama irani ekomi abala mama ni awa na France alingi mobali wana te po mobali wana azali voyou mwana aboyi koyoka mama ni bolingo tindia kika pa voyou na wana parce que ça botaka déjà mwana musu liboso on est le quoi deuxième voyage obotisa ye mwana mama irani bakoma na ba rendre ça la qui c'est petite sœur na France na mwana balobana kate mama irani ndena se ya kuswa na ena mwana mama irani makambo bi makasi na famille na yoki pasi na yoki mawa na sala baleki na nganini nzoka petite sœur nanga o ya France amtatinda ki mwana ndenga ya kotalanga abwakelanga maladi ya mbasu mama yende mwasi nanga zo baki oba bwakelo eza mbasu mama yanto banga nzambe basi msu basambela ka nzamba lobela ka bango mwasi nanga zo baki o eza pota diabète te papa o eza mbasu pe mbasu mutabwakelo famille na yo mona kinani na sela mona ki ba famille te kaka mwana petite sœur nanga bi mwana wana ko bwakelo mbasu mama na alinga ka oto yo yambaki epona ni eza langage ya mwasi nanga banda na ya yango na nandaki tata moka zo bunda biki mwasi na ye asambela ki bokilo na kufi mama irani to respecter basi na biso eza na age musu to kalaka na basi to pesa basi na biso ba valer baza ba mama ba na biso mibali mi bozo négliger basi pona ba famille bo regrettaka un jour mama irani lo na zo souffrir ko ba kata ko sokolanga mama nyonso mutakoma ko edenga iza mwasi nanga famille kutu na zema ko mbe balinga inga te bo londe ba ko edenga mama irani na oki passe loko na bengi pona ibisa batuke to longola langa joana ke mutu bo alingaka nga te me mwana na yo osolisake bana baza na bango na likambo te mwana nyonso tatelemelaka conseil ya mama bana mosusu baza facile à manipuler na baparent na bango mama irani makambo ebimi ebele niesi nanga lobi ye mutu abwakelaka nga mbasu mama na bango mutu atindaka ye mama na bango aza ndoki alingaka boma noko akoka noko te yango azokombattre vie na ye mama irani nayoki pasi ti bakatanga lokolo boye ezalaka diabète te ezali mbasu petite sœur na France mutatindaki mwana ne abwakelanga na Kinshasa yango pesa conseil na batu to banga nzambe barando na ba famille soki muto bobotamani tata moko mama moko azolinga yote ndeko nanga banda ko bondela pona tina na ye po loko bandeko nanga bayinela kanga tina vandi ya se Irani na yebi yango te beta lisolo la musa bandeko famille lingaka yote uskani na famille moko mwasi no na bana pe yesu masia mobateli malamu bozwa conscience ndeko mbele lo bakate loko na France azo souffrir famille elingaka ete ezalaki maladie ya diabète te ba vérité ebimi kole sumasia pambola bino na yako betaka liso na titre kaka ya proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ozana moto alingaka ota komisa ennemi géré na ye ya me mwana na aya kotala kayo mwana ya kananda kuna ye bana ndo bakoma ba camarade ndeko nanga zwa conscience nga Irene nazaka fresh ndenge to lobaka na allemand na lobaka nanga clair nga soko ennemi nanga opusa na pembe na bana nga tipo bana nanga bazalinga comment ko linga sosobo ya makiye soko linginga to linga pe bana nanga ite kole sumasia pambola bino partager s'abonner na Irane Masiendo ki ko hésiter te yaka na liso to ko beta ngopso to beta kaka masola solo to beta ka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yolanga na suite ya vie yaka to partager nzambalola akopambolo ata témoignage yaka to ko tato la monena nzambi nini selkat na bomo na nini komela kyo nini nzamba longi sho bitumba biso to ko beta pona ko pesa bande ko su courage ya ko bondela makasi to kutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye bye. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avoka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt
oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barin olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt